Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Situation vraiment, ils allaient passer. Toujours apprendre que suite il y a AVCO Denile Salaki va transférer en France. Ils a passé. Denile si tout mais ça comment on a besoin na ba pétage na e. Donc comment on est na maladie ils a passé. Tu préférer tous à la besoin ba système en réseaux sociaux. Mais et simbité. Et tana eza ndenge nini ndenge tozoyoka eza vraiment bien te pour ceux qui ezalaki bien balingi batinde na France te. Donc le fait que batinde na France c'est que eza bien te. Alors tolamuki tomoni Manique de John aye ko accuser Mama Tina et que soki likambo et comme li Denile si eza cause ya Mama Tina. Hey, fille woman. Banga mwasi. Nazo pesa moi point de vue nanga mokie. Et bon on a la bino ba vidéo, no bana na vidéo na no ya Manique place azo confirmer yango. Et puis on a la bino vidéo ya grande dame. Azana TikTok, coach grande dame. A peine la chaîne na MGD TV mafuta SK, je crois des histoires comme ça. Après ça rappelle point de vue mon bien. Donc la binongo. Mais avant de la binongo, on a la vidéo à pasteur Daniel Waxon. Sur l'eau tarabando to. Tu ne sais pas comment interpréter tes rêves ou tu t'es fait interpréter le rêve. Mais ça ne te convainc pas. Le pasteur Daniel Waxon est là pour vous aider. Lui, il a reçu toute une mission. C'est toute une mission qu'il a reçue de la part de Dieu. Des deux, les enfants de Dieu. Parce que, vous savez, tout ce qui nous arrive, Dieu nous parle à travers des rêves et des songes. Ceux-là qui ont l'habitude de négliger les songes et le rêve, ne les négligez plus. Parce que Dieu choisit le moyen par lequel il peut nous parler. C'est à travers le rêve et les songes. Alors, avant de vous poster toutes ces vidéos-là, je vais d'abord poster la vidéo du pasteur Daniel Waxon parce que c'est très important. Il y a des témoignages très positifs. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, Manique de John confirme ou affirme que Mama Tina Lessi, qui est derrière la maladie ou l'AVC de son mari, le pasteur Denis Lessi. Elle dit beaucoup de choses, vous allez suivre ça dans la vidéo. Alors, j'aimerais donner mon point de vue par rapport à ça. Mon point de vue, premièrement, je dirais que le pasteur Denis Lessu, plusieurs fois dans ses émissions, il a dit que Mama Tina a beaucoup subi. Elle a beaucoup subi de la part du prophète lui-même. Elle a beaucoup subi. Mama Tina Lessi, elle aussi, elle fut victime de l'AVC. Si même vous la regardez, sa manière de parler, elle fut aussi victime de l'AVC. Mais le prophète, Denis Lessi, dit ça haut et fort que cette dame-là a beaucoup subi, elle a beaucoup supporté. Beaucoup supporté. Alors, si cette femme-là, elle a beaucoup supporté, elle a fait un AVC, elle n'a pas quitté ces messieurs-là, vous pensez que, vous savez que la femme c'est comme la unité de production, voilà. Tu donnes quelque chose, elle produit. Tu donnes quelque chose, elle produit. Donc la femme prend la forme que toi, l'homme, tu lui donnes. Tu lui donnes le respect, elle te renvoie le respect. Tu lui donnes l'impolitesse, elle te renvoie l'impolitesse. La femme, c'est comme, je peux dire, elle est comme le contenant. C'est toi qui vas apporter le contenu. C'est l'homme qui apporte le contenu. Si c'est Mama Tina qui est réellement derrière l'AVC des pasteurs Denis Lessi,
des pasteurs de Nilesi subit les conséquences de tout ce qu'il a fait à cette dame-là. Parce qu'il a vu comment AVC ça fait dans le corps humain. C'est que c'est les karmas. On ne souhaite pas du mal à quelqu'un, on dirait que c'est les karmas. Toi, tu viens accuser quelqu'un pendant que son mari est malade. Tu cherches des problèmes à sa belle famille. Tu cherches des problèmes. Tu veux que cette dame-là ait des problèmes avec sa belle famille. Parce que les belles familles, hein, les belles familles comme elles sont là, hein, parce que moi je suis aussi belle famille. Les belles familles hein, ne prennent jamais part de leurs belles-filles, belles-sœurs. Ils prennent toujours part de leurs frères. C'est toujours comme ça. Dans ces belles familles, la belle famille de Maman Tina, dans la famille des pasteurs de Nilesi, quand toi, tu viens dire, tu confirmes des choses comme ça, elle prend note. Demain ou après-demain, quand le mal va arriver au prophète, et ils ne vont pas regarder les mots que le prophète a donnés à la dame-là qui a vécu avec lui pendant plusieurs années. Ils vont regarder ce que toi, tu as dit sur les réseaux sociaux, donc renvoyer tout sur elle. En oubliant que cette dame-là aussi, elle a subi vraiment. Moi, vraiment, en ce qui concerne les femmes, hein, nous les femmes, ce que je déplore vraiment, nous les femmes n'avons pas la solidarité féminine. Parce que chaque mariage a ses réalités. Mais dans la bouche du prophète lui-même, il dit que cette dame-là a beaucoup subi. Donc si le prophète de Nilesi a des problèmes aujourd'hui à cause de cette femme-là, c'est-à-dire que cette femme-là, non seulement elle a subi, elle a encaissé, elle a payé les conséquences, maintenant elle a reçu des antiballes. Tout ce qu'elle subissait, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a eu comme conséquence, elle a créé des antiballes, elle a créé son espace à elle que tout ce que le pasteur peut-être faisait avant, ça est côté sousté. Tellement qu'elle a un antiballe, elle a pesa siko bambudi, bambode makasi, allez mbala kokite. Donc vous là, les hommes qui font souffrir les femmes, vous aimez que les femmes souffrent dans le mariage, qu'elles subissent, qu'elles tombent malades, qu'elles meurent. Parce que l'homme c'est un Dieu. L'homme doit donner des coups. Il ne peut pas recevoir. S'il reçoit des coups parce qu'il a donné des coups à sa femme, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème si lui aussi il reçoit quand des douleurs à moi, c'est quoi le problème? À un moment donné, il faut être juste. Moi, je donne mon avis vraiment. Je suis tellement juste. Parce que souvent, c'est toujours la femme qui reçoit. La femme doit supporter. La femme doit supporter. Hein? Pourquoi l'homme n'a pas supporté, la fait un AVC? Parce que cette femme-là aussi avait fait un AVC. Hein? Les karmas existent. Si c'est vraiment comme ça, c'est que les hommes qui font souffrir des femmes doivent changer. Parce que si on fait l'échange, la femme c'est aussi un être humain. La femme elle a aussi la chair et le sang. La femme elle subit, elle a des émotions. Et elle a aussi un esprit, un corps. La femme a besoin aussi de la paix et du repos. Elle a besoin du confort. Tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Mais un autre aspect aussi, il faut reconnaître que la maladie c'est une maladie. Donc la maladie ne vient pas parce que. La maladie c'est une maladie. Vous n'avez jamais appris qu'un bébé a fait un AVC. Il y a aussi des bébés qui font des AVC. Donc l'AVC en quelque sorte, c'est une maladie. Voilà. Alors, on va suivre la vidéo des maniqués et la vidéo de la grande dame. Mais avant de le mettre, je vais vous mettre la vidéo du pasteur Daniel Waxon. Sentez-vous très à l'aise de contacter les pasteurs Daniel Waxon si vous faites des rêves que vous ne comprenez pas. Si vous êtes dans une situation difficile. Parce que le témoignage que j'ai ici, ce n'est pas seulement le témoignage de personnes qui font des rêves. Hein. C'est aussi des témoignages il y a une dame là qui avait témoigné que ça faisait longtemps, elle avait demandé la maison auprès de l'État français et tout. Et puis après, quand ils ont prié avec le pasteur Daniel Waxon, ça n'a pas pris une semaine, on l'a appelé pour qu'elle aille regarder. Il y a des situations ça a besoin de la prière pour être décantée. Moi-même, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont arrivé à cause du pasteur Daniel. Donc, que Dieu utilise. Donc, la mission que Dieu a donnée au pasteur Daniel, quand tu vas auprès de lui, tu lui présentes, te donne la sagesse et te donne, le pasteur Daniel prie, mais va te donner les directives pour que toi-même tu pries aussi. Donc, non seulement il prie pour toi, mais il t'apprend à prier aussi. Parce que c'est aussi un formateur. Alors, suivez d'abord sa vidéo. Vous aurez la vidéo des maniqués et la vidéo de la grande dame. Mais moi, je ne reviens plus. Suivez la vidéo. Suivez.
Trinity of the Most High God, la Trinité de Dieu très haut. Trinity of the Most High God, we welcome you, soyez la bienvenue au nom de Jésus. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la joie dans la maison du Seigneur. Je suis ici pour vous apporter une très bonne nouvelle. Le 15, le 16 novembre 2025 à Jamestown, yes, nous avons un grand événement, votre entrée, votre triomphe. On le fait chaque année. Très bientôt, ce mois de novembre, nous avons cet événement pour la délivrance de notre corps, âme et esprit. Venez avec votre famille, venez avec votre sœur, avec vos enfants, votre mari, votre femme. Oui, nous allons chasser les démons, nous allons prophétiser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et il y aura guérison miracle. Si tu as un frère, une sœur qui est malade, maladie incurable, veuillez s'il vous plaît venir avec ce frère, avec les médicaments qu'il prend. Ok? Nous allons intercéder auprès de Yahweh, lui qui est Jéhovah Rapha, pour la guérison de cette personne-là. Ma sœur, mon frère, tu es pasteur, serviteur de Dieu, tu as besoin d'onction, tu as besoin d'implantation. Venez s'il vous plaît, on va prier pour vous. Nous serons là tous nombreux avec les prophètes, avec les pasteurs, avec les docteurs, avec les bishops, avec les évangélistes, avec les apôtres. L'onction sera vraiment très concentrée. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Souvenez-vous, le 15 et le 16 novembre 2025 à Jamestown. Veuillez me contacter. Le numéro est là sur l'écran. Veuillez me contacter pour plus de détails. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Souvenez-vous, c'est Pasteur Daniel Waxon. Vous pouvez me chercher dans Google, vous tapez Pasteur Daniel Waxon. Vous pouvez me chercher dans YouTube, vous tapez Pasteur Daniel Waxon. Allez. Denis laisse à Koufi. Maman Tino obimi si ba comportement na yo te. Au moins quand soit comme maladie makasi, ngana oya oloba. Témoin na nga patience mon kendi. Denis laisse ça makambo église te ça makambo c'est toi. Pasteur a confié yo pendant vendre ya obimselo ba plan ya ndako. Ah yo ye barate ke non nzambe soka lobi na muto aloba yo moko olobo yo se rendre compte que so loba qui c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Pour aye ba kenon muto nenga so kufa a kufa na ba problème kuto obino bo kansata kufa na problème boy ngas est-ce que ngama sa mukolo bo na yo ko est-ce que ngasa fana ko se de lesika yo moni nga muta pétage ngana lobi na mama Tina soki maladi ne makasi na koloma kam nyonso de ni saluba na biso za maladie naturelle kwani na tie témoin o tie patience oui poto zala a oloba na nga osola na nga yo akoko na nga tala nga penza boye oyebi nde bofandaka na ndako wana so olingi mutu te bakendaka so ofandi na yo osala kenko oboma ye obomi ya petit frère akomi bongo ti mpo na yebisaki nga bomoi nde ofandaka na osala vc makambo oza nango okoloba nango bato te osala vc mama Tina sambela ti otelemaka na chere na makambo nyonso yosalaka na ndako na yo nge kamusana kuna bai na pasteur dendisa longolo na chere nzamba ofrape ye po ye azobomba yo deni nasi muta bomba yo na bato baloba ye muta protéger te mobali muta protégaka ye mobali muta protégaka ye bolanda banyenye wana te bolanda nyenye aza mwasi asalaka makambo moko kondima te bolanda nyenye wana te bolanda nyenye wana te deni c'est ça asali AVC c'est sa femme les attaques makamba ba minini oni kutu ayaka nde kolongola stress na ba émission nda ayaka kolongola ba stress so azosala ba émission na ye aza iwana nda aza kolongola stress oyo ya stress te me pasi ya libota pasi ya ndaku aobomba mwasi po aza mobali ya lolendo soka binisi makambo wana baomone mobali ya zoba kooloba te po na bolingo ya mwasi nde Denis lesi aokufa. On parle de Denis Lesi pétage, pasteur Oya Bom. Tozolo ba pona bolingo ya mwasi nde Denis Lesi azokufa pona ko protéger mama ya bana. Nde Denis Lesi akomi na beto aza. Famille Lesi makamna olo baba yebi yango.
D'accord. Quand on a protégé honneur ya moi si de Denis Lesi akufa tellement bilisa moi si danger. Et mais l'avenir nous donner raison. Son zamba biki si au moins à confesser à bilisa moi si na poisa. À livrer moi un spectacle. Ce qui Denis Lesi na église na crédibilité il y a beaucoup plus c'est pas moi si. Ce qui Denis Lesi même batu kota la boba mona mama Tina elle est plus crédible. Denis Lesi pétage. Et aujourd'hui Denis Lesi na moi si na soit Denis Lesi. Aza ouvert. Nzamba lobi to zo bato baza ouvert balobaka na polele ke bato ba bomba maka alati nkoba mena kati ya nkoba za na bondoki. Parce que maintenant version au pasteur abetela koyoyoki ya mama Tina o ile kananda kuna bango yebi. O moni ngai oui. Soki ba muto ayebisi nga likambo na ye na oloba na nga te mais nzambo a permettre aloba na so makambo wana nzambo wana yeba ke koma na niveau oyo. Donc biso nga na kufa na otika na charge nete. Faut bien ça. Nga na oloba na nga. Soki ya lobite na oloba. Na yebisi ya loba. Soki ya lobite na oloba. Mobali na yebisa nga aloba na nga. Aloba na biso tu na amne so salaka, aloba na biso tu o salaka. Nengo nyoko la koka koloba yango te. Ma nyonso salaka aloba na biso. Nga na oloba na nga te mais moi mobali wana komi na niveau wana pour na protection nera moi si. Abimisa moi si sainte. OK, moi ça. Nkadia mpemba. Ngana moi si on avait respecté mobali na moi si on a fait dans la fidélité na relation. Alors, mama Tina, oyebi mobali na onde akomi na niveau wana. Oyebi na poussé na chaise roulante. Oyebi. Famille ya Denis Lesi. Ba yebi makambo na oloba. Ba yebi ke no muta poussé na chaise roulante c'est toi. Ngana lobi na wana melote. Mais lokola nzamba permettait ki aloba na ngai nga pe na otiki akufa te d'avant ya kufa nga na livrer un spectacle nga na aloba ka ko ya aloba ina nga na ozang selo te na bakisa pe lote manique de non zang selo te mama Tina na ba no fete na bakisa pe eloko te na ozang selo ko tende ko bakisa pe na ko bakisa pe eloko te nga na nga pasteur te nga na nga Jean Baptiste. Mais c'est comme manique de John nabanda ko ya basali na nzambe biso kanza isika kimieli isika onyon sweza kitoko mais aujourd'hui na makambo yo loba au pasteur ayebisa ko mona na kati ndako basali na nzambe il y a des quoi qui a ba niveau boye que penses-tu Saoul pe bando kanza ka za roi bien mais nzambe akimaka ekala nzanga na yeba ke dinde sa suka na visi. Yo yebaka mutu malade yo nzambe nzambe te meneba suka na visi avec tous les problèmes qu'il avait, les problèmes familiaux. Ah bon avant un problème makasi neti nini azama kwa makasi na familia moi sina bimal ba vérité à visi na hizi pona obata mama Tina ya oloba ko ya lo makamyo sala gai oh bon sa caméra pour makambo manique oloba combien de mois mama Tina ya lo makamyo sala ga Denis Lesi ti Denis Lesi akoma ndengwana eza yo mais non iyo mama Tina omoni mutakufaka mutu so ngakoma na pembeni azo problème azakata na mali personne wa lobela makambo siko mama Tina loko siko ya mabe Denis Lesi asola na ngai na patience makambo yo sala gai makambo elekana ndako na ye to mitu na tambola bondeni so pasteur akufinga na lo makamyo so pasteur alobanga manique de John pasteur okata te na oloba ngo clair obi na loba soki pasteur Denis Lesi akufi mama Tina obimisi ba comportement na yo te omoni ka so akoma maladi makasi ngana oya oloba te mona nga patience mokindi Denis Lesi eza makambo église te eza makambo c'est toi pasteur ako confier yo penda vandi ya obimselo ba plan ya ndako yo yeba te ke non nzambe soka lobi na muto aloba yo moko olobo yo se rendre compte que so loba ki c'est le Saint-Esprit qui a parlé pour ayeba ke non muto nenga so kufa akufa na ba problème kuto obino bo kansata okufa na problème boy est-ce que ngama sa mukolo boy na yo ko est-ce que sa fana ko se Denis Lesi ka yo moni muta pétage ngana lobi na mama Tina soki maladi na makasi na koloma kam nyonso Denis Lesi aloba na biso eza maladi naturelle kwani na tie témoin otie patience ko tozala aoloba na nga osola na nga yo akoko na nga tala nga penza boye oyebi nde bofandaka na ndako wana so olingi motu te bakendaka so ofandi na yo osala kenko oboma ye obomi ya petit frère akomi bongo ti mpo na yebisaki nga bomoi nde ofandaka na osala vc makambo osala okoloba nango bato te osala vc mama Tina sambela ti otelemaka na chere na makambo nyonso osalaka na ndako na yo nge kamsa ngako na bana pasteur Denis alongolo na chere nzamba ofrape ye po ye azobomba yo Denis Lesi muta bomba yo mais bato baloba ye muta protéger te mobali muta protégaka ye mobali muta protégaka ye bolanda banyenye wana te bolanda nyenye aza mwasi asalaka makambo moko kondima te bolanda nyenye wana te bolanda nyenye wana te Denis Lesi so asali AVC c'est sa femme eza teke makambo minini oni kutu ayaka nde kolongola stress na ba émission
nda yaka kolonga ba stress so ça ba émission na ye asa iwana nda za kolonga stress oyo ya stress te mais pasi ya libota pasi ya ndaku aobomba mwasi kwa za mobali ya lolendo soka binisi makambu wana ba omone mobali ya zoba koloba te pona bolingo ya mwasi nde Denis Lesi akufa. On parle de Denis Lesi pétage, pasteur Oya Bomba. Tozolo ba pona bolingo ya mwasi nde Denis Lesi akufa pona ko protéger mama ya bana. Nde Denis Lesi akombe beto ça. Famille Lesi makamna oloba bayebi yango. Pona ko protéger honneur ya mwasi nde Denis Lesi akufa tellement binisa mwasi danger. C'était l'avenir me donner. Je suis en bikisi au moins à confesser à binisa mwasi na poisa. À livrer moi c'est un spectacle. Ce qui Denis Lesi na église na crédibilité il y a beaucoup plus c'est pas mwasi. Ce qui Denis Lesi même ba to kota la boba mona mama tina il est plus crédible. Denis Lesi pétage. Et aujourd'hui na Denis Lesi na mwasi na so Denis Lesi. Aza ouvert. Nzamba lobito zo bato baza ouvert ba na polele ke bato ba bomba maka alati nkoba me na kati nkoba za na bondoki. Est-ce que maintenant version au pasteur abete la koyoyoki ya mama tina ile kananda kuna bango yebi o moni ngai soki ba muto ayebi singa likamna ye na oloba na ngate mais nzambo a permettre ka aloba na soma kambo wana nzambo wana yeba ke koma na niveau oyo donc biso ngana kufa na otika na charge nete to bimsa ngana oloba na nga soki alobi te na oloba na yebi si aloba soki alobi te na oloba mobali na yebisa nga aloba na nga aloba na biso tu na mnyoso salaka aloba na biso tu o salaka nengo nyoko ya koka koloba yango te mam nyoso salaka aloba na biso ngana oloba na ngate mais moi mobali wana komi na niveau wana pour na protection nera mwasi abimisa mwasi sainte OK moi ça nkadi mpemba ngana mwasi on avait respecté mobali na mwasi na fana na fidélité na relation alors mama Tina oyebi mobali na onde akomi na niveau wana oyebi na pousser na chaise roulante oyebi famille ya Denis Lesi ba yebi makambo na oloba ba yebi que no muta pousser na chaise roulante c'est toi ngana lobi na ona melote mais lokola nzaba permettre ki aloba na ngai ngape na otika kufa te davant ya kufa ngana livrer un spectacle ngana aloba ka royal ba nanga na ozang selo te na batsape lote manique de na ozang selo te mama Tina no ba no fete na batsape eloko te na ozang selo ko tende obakisa pe na obakisa pe eloko te ngana nga pasteur te ngana nga Jean Baptiste. Est-ce que manique de John Et bonjour, vous allez bien certainement, moi ça va. Bandeko batuna une évolution à pasteur Denis Lesi nini. Depuis semaine passée dans la vidéo moko pour na opé Sabino suite il y a pasteur pétage pour na il y a prophète pétage pour na bateau yo ba za na souci à Mosali na Nzambe et je crois que ça fait une semaine prophète Denis Lesi ba transféré qui est en France bateau bele bomone ba vidéo na réseaux sociaux et à ça là il pensa AVC et monoko sentir koloba kilo et puis le beau comme on dirait ils ont kotombo maté bref déjà la vidéo moi c'est clair dans les réseaux sociaux azor aussi yep ça va tout non et naké Paris et na ozonga do accueillir ndaki ko so traitement nana ça mes vidéos moi depuis quelques jours awa na pesa moi conseil Bible zoloba à la loi et au témoignage. OK, la loi c'est ce qui est écrit, le témoignage c'est du vécu. Moni mamoto bikaka ezalaka instruction pour na ba misusu. Mbebonga na osala lelo ou peut-être eko kozinga tor. Muto amoni muto avandi pembeni na ngai, il faut alinga azongela te to pasala ngote pour lobby sinon teta mususu et ozana ba conséquences. Problème il y a prophète Denis Lesi bino boyebi so il kambo il dans les réseaux sociaux comme en matière et kuna balobi koto balobi kuna balobi koto balobi kuna balobi koto balobi et to mekai pe ko so information na source c'est vrai bat bazolo babilobela na moni manika auto ça sorti médiatiquement chi ya kafu hier pour abanda koya ko indexer Tina que soki Denis Lesi akufi ezali Tina parce que soki pa kanga na mibali na mbetu wana na tiango parenthèse na osala vidéo moko uniquement kaka pona manike et par rapport ya ba dire na ba bêtises o azo raconter na ba émission na yazo sala wana bino be manike so asia meli bangi langwe et azana contrôle et après aoya kosenga pardon. Et après, on a singa pardon. Les cas fini et Cindy. Quelque temps après, il y a singa pardon. Le binon, ils ont réseaux sociaux tambola bongo. Donc on a les réseaux sociaux. Bah tout bas après, il y a quoi ça là, n'importe quoi. Il y a quoi raconter, babilo oh yoko nuire. Na ba vie à bateau. Au nom il y a réseaux sociaux.
et puis après akoya koloba ke non asengi pardon réseaux sociaux etambolaka bongo et na babiloko oyo bimisi oyo esali ba dégâts oyo okoki koseme batrouble baconfusion badivision voire même baproblème moko oyo peut-être ekoki komemela motu et batort moko peut-être irréparable mais yo okena ono ya réseaux sociaux donc consciemment tu sais que biloko nazoloba eya na omambo lokuta to mpe makambo nazosala eza malamu te mais ono ya réseaux sociaux nakosala yango quand même je crois manike nasalaka émission moko na ekoyebisa bino ke asengaka tonto jako pardon mais ngai na yo tolanaki bavideo comment est-ce que manike azo expliquer ke ye avanda na jako ke ye asala ambiance place moko na jako ke ye donc neti kaka ke jako alinga mpe na ye quoi jako aza ndumba azo expliquer ayebi vie ya jako bien mais bizarrement na pardon na ya kosenga alobi ke ayebaki te ke vérité eza autre chose. Vous pouvez imaginer de yo tu viens oyebisi bato ke yo oyebi vérité et pour raconter ba bêtise après quelque temps tu viendras oyo kozonga po ya koloba lisusu ke non oyebaki te ke vérité eza eloko mosusu donc on a affaire ya bato maboma et nayebi te bref nalobi na kosala video uniquement kaka mpona manike na meka recadrer juste un tout petit peu et puis kolakisa ye danger ya eloko oyo azosala parce que ye mo azo réaliser yango te et bref c'est ça likambo ya prophète Denis Lesi bandeko ba bolingo prophète Denis Lesi azali moto wa bato prophète Denis Lesi aza oyo azali ngana toyebi bien donc Denis a mutu te oyo bato bana opesa explication tala kutu aza songolo aza pakala to pasala likambo songolo sa toyebi Denis Lesi toyebi na ba délire na ye toyebi na ba pétage na ye toyebi na makambo na ye prophète Denis Lesi asala ya fesi awa bandeko je crois nazaki parmi bato ya iliboso oyo toyei kopesa basango et j'ai vu même déjà bino bozalaka boza mambo lokuta pourquoi bosala biloko pourquoi et puis après et bah confirmer que non effectivement prophète Denis Lesi sa maladie effectivement ça lui AVC et bon na okota na ba détail ebele te parce que na loba que non na pesa toli na mibali surtout na loba likambo oyo Denis Lesi asali le AVC to na loba on a suka et ça bien soit bien on a suka en tout cas moi 1 minute ou 2 minutes on a suka na pia na conseil rapidement généralement mibali ba se comportera mabe mibali ba nyola basi mibali ba sala ba marambo oyo ke famille zo subir surtout moi si généralement bazana basi bien et ba ngo pe ke na moi si bien mibali ebele ayebi ke mambazo sala eza mabe ayebi mais neti pona ye azui mwasi pour acquis amoni ke ako se permettre de tout et puis moi c'est oboya na yete tellement moi c'est déjà supportera l'insupportable une volanda témoignage à prophète Denis Lesi tant à kota boloko alobi akoma ko peser sur combien de kilos 50 kilos abinkuba akonda comme on dirait ce qui nene tina sala boye déjà moi ça on va supporter ba biloko ndenge wana au fait tina andira mona mambo ndenge na ndenge do mona nyonso mais quand de baloba ke motema ezala sandu côté bande on a motema ezala banque te yeba que tant ça moto mabe un jour tôt ou tard d'une manière ou d'une autre au foot mibali mingi bazongo lozo basi bien et bele basazarda mingi po ebiki après tout to meli to boti bana basi bakolia okende nil par détrompez-vous surtout na 21e siècle oyo na 21e siècle oyo sozo moi si pour acquis tozo kanteke po boti bana 8 asili bote asili ngala moni na tonto zali so moi si ya minonisi yemo alingi so moi si ata omi na 60 amitiki akomisungi ndenge ni to atia na mutu na yeke non ndinga za na esili pona evi esili mutu kozwa susu te ezaka peut-être alingi na yeto ou bien peut-être à éviter oui parce que toujours mona ba mama koko
ana zo encourager te que basi ba ça ba n'importe quoi mais na tante ozali ezali lolenge ya mabe ya kozwela makambo ya kokanisela makambo. Donc cher homme, vous devez faire très attention. So ngolu consciemment yebi ke nzambe mwasi nzamba peso ya mwasi ya malamu sala effort au batelaye parce que ozo risquer et lobby babilo ozo sala wana o regretter yango mais tant mosusu ozala tard na lobi elobela yo mokolo ya biso toyebi ba bêtise na ba denile sasala na réseaux sociaux et batu tout bazonga kaka ke mwasi otina vraiment te a mwasi otina za mwasi prophète denile sautu kosala théâtre na réseaux sociaux yindaki na moni ngana yeba ite na moni ba publication enfin prophète denile ça me se retrouver à faire 8 places na ye do batu balobi ke non ye azane comédien dans ça ne ka théâtre a joué que rôle ya faux pasteur bino bobi réalité qu'il faut pasteur déjà na obe denile sitoye bito yo karato monaka eza parmi babilo oyo et les ai moi cinéma kasi pendant que denile sasali AVC tina za quitté et asali AVC pourquoi moi c'est à voyager et denile ça réalisé que effectivement tina qui a ozonga sauté et il était pensif à koki angote amoni penza que non tina kei et so tina kei ngalesi na baby place na yo comprendre que nzambo denile sayemba ngalesi ezalaka penza inspiration nzamba pesanga mama tina na tina mosungi na ngae l'os de mes os la chair de ma chair na tango humiliation ayaka na sourire na mawa na ngai yende consolation nzembo na ya profond badwa olobara n'importe quoi mais nzembo wana à suivre na le belanzembo wana et à réaliser que tina kei ndelo memi na AVC mibali tango bino bosana na basi boyeba ke un jour bokufuta bandeko ba bolingo suite na bandeko sala vidéo ya prophète Denile si ba transférer na à France à quel traitement pour ça la AVC on les a dit il y a absence ya moi sinai tina supporter trop a supporter buzo ba laisser na forme tout a supporter quand ne baloba motema za bankite mutaotika la moto alembi film au prophète Denile c'est que nous ça la suite théâtre prophète Denile c'est que nous ça les lobby si mokile niveau humiliation il y a humiliation et le bawa yambo tina sibira monika pardon bandeko tina ki États-Unis Denile satikali et accompagne tina ozonga soute akoki angote makanisi meke moi je supporta nyonso yanga moi si nini yango onga na kozwa awa ko supporter maambo yangai vio yangai ba pétage yangai nyonso yangai tina ke na osuka wapi makanisi akoki te pa ememie vie AVC tina za États-Unis azade namoni au fait Denile ça réalisé quand notre web sabino ke nzambo prophète Denile ça yemba ya libala ngalesi effectivement nzambo pese mama tina na tina alobi na tango humiliation tina ya na sourire soka za na mawatina muto ya na consolation sikoyo muto ya na sourire muto ya na consolation akei ngana osuka wapi yango mona pesa i conseil na batata so zungolo ozo mwasi ya malamu okutana mwasi lo la tina lesi o supporter nyonso ya yo na mabe na buzobo muto kondima te tala linga kolinga mutu ezali kopese kimia parce que tant yo sa mambo ebi ke mutu apemi na ozwa kimia te c'est olingi ete comment yo bakopekisa ko makambo ya des tata comme ça ka oba pekisa ko yango salaka et puis ozo santete ba kumisa yo et oya na ndaku et puis ozo kata soni to ka yo pe ozo si yango kando ozo ya des tata comme ça kindushi on dirait anzoloko
Moi si motembe ezo vimba. Moi ça zo sabazo, moi ça zo silika. Azo ngolika muke, azo minimiser. À mon avis, mon ingazo kapasi, mazo minimiser ngo chérie calme-toi, mais c'est rien, c'est rien. C'est rien. C'est rien, c'est rien. Mais non. Ah, yeli kambo siligele ngona, ya batata bo bazalaka. Zela. Moko mususu olalo la muki mwasi ngo azata kei. Et ta mususu po okipe to beta kara. Et tato ayemba. Pa lutumba yemba Valère eloko moto. Et banaka so ebungi. Nani madilu bon, nzembo lutumba muto koma muto yemba madilu, cœur artificiel. Valère eloko yebanaka so ebungi. Tango ezano réaliser te. Mais tango ebunga, no eba utilité nango. Bana ko luka ngoloza nango besoin ezate, no yeba ko sumbe eloba ba kinoa, c'est ça. Mi bale belé baza boy. On a bien profiter. On a bien batata matoi. Mais on se retrouver dans la vidéo bongi ça. Bon moi souvent na si ameli mingi. Et c'est komi awa. Avant da kaka. Même wala la muka mabe papa. Yeba ke aux un avantage na yote. Et aux un avantage na yote. Basi na mbal to za ndemo te. Bon basi to za banner solide. To le carabino na musika. Yango moni boza bato ba AVC. Tala yo na kokite non. Toto tombele toujours ba bonne guérison Nzambe asale grâce. Certainement Tina va se ressaisir. Aoyoka certainement mara. Mais état major a komi nango wana. Certainement Tina ozonga. Ma Tina zonga sa motema. Et Nzambe moko ayebi. Sopa moninga ozonga nete. Ezakaye la pauvre. Vraiment ba papa faut changer. Et maman amelara biloko makasi. Oya osala ba dégâts na ba émission a raconter lobi mambo ya mabe ya makasi. Oyo ke non sui boyoki et ko déstabiliser et ko déranger et ko après lobi oya osenga pardon au nom ya réseaux sociaux tambola bongo. Asala ngo pa batu nyonso. Lelo susu alali ala muki bandeko. Et soipe kosanga mukanda poto mtuzo menga na ba délire mususu na ebité. Et le bana ba congolais ba bebi sa réputation ya Diamba eza ba manike. Ngana lobana bino combien de fois que Diamba surtout so ezana bambuma longola bambuma vomela. Surtout Diamba mbandaka. Mama sœur ngala sa pesa biso témoignage ya Diamba mbandaka. Abi wana so melango et betsa mutu te me teti saka mutu. Oka mutu te. On a une expérience maman Esther Ngalasi. Tant on a nommé la moucho au Yambandaka. Mais tout le monde a manqué la gloire makasi. Et à une émission zo pesé te mamba zo bimisa. Manika lekine émission mo na betsa na beta wa ezate pour na za no mongebelete. Alors biso ki denile sa kufi. Ezatina. Aroya ko bimisa ba secret d'état. Ndenge ni tina nyoli denile si. Ndenge ni denile si akanga tina na mibale na mbetu. Yemo Deniles aya ko yebisa bango. Wana manike. De suite le Deniles akufi ezali tina. Manike, si réellement linga Deniles Sambela pona yo autant un peu comme Nzambe, Tika ba émission zanga tino ki no sala wana parce que o ebité. Et ba retour na ba retomber parce que bato ba yebi ba oya pe ko betela yo. Na flash o ka mwa moke. Na flash au kamwa moke bilo ozolo bana soki eza ya solo et c'est clair que bino bo réfléchissant na binoté quelque part on dirait pour boire maïlité mais apparemment vous faites vous se passer en net battement maïlé so faut moi muto za bana ko réfléchir to za maïlé on va ko loba on a réseaux sociaux parce que nous a déjà la réponse infidélité moi si na Afrique 99,9 ezana pardonnable été. To bien obisotu. Et bilo ozo bimisala muno oso eza ya solo. Denile sa ebisa yo. To ebisa binoke. Akanga tina ya mibali na mbetu bambale belé. Mutuna liboso ngo bano mituna sko alimbisa yo poani. To patika za la poani. Ba continuer poani ntile. Donc c'est clair que mambozo bimisa so eza mambo solo. Na tina na denile si ba yebani. OK? Pour ton information, tata musu yo yebité. Ou bien peut-être remettre la gloire à ma casse mingi
Et ça là que moyen au réfléchir exact to pour comprendre exact. OK. Ngas connaît woye bisayo. Mambo bimisi wana so eza mambo solo. Do tchana mutu na OK tina denile sibayeba ni. De so denile sakanga tina na mibali na mbetu. Et atika ngopeleka. Eza parce que ezali via couple na bango. Ba solo la ndenge wana faut ezala bon pour na ba raison o ba mbale ba yebi. Comprendre? Eza système ya wenge woman na mbelekete jazz. To bete li sola wenge woman na mbelekete jazz. C'est ça. Do textuellement ka ndenge moko e. Et lelo oyo tina kei tande beti denilesi. Tala ya mbo moni ba mabala batu ko bokota na loyengete. Bokota ba mabala batu na ba loyengete. Ke batu bakabwani to bazana matata oyo zo para mwasi oyo zo para mobali et du coup bani ko raconter ba n'importe quoi pendant que ba fond éviter surtout les hommes spirituels donné bazala wana 80% ya ba vie na bango ezala maboko basi na bango so boye barate skoyo ya okota maamba boye sans tenir compte d'orthographe. Ozo peut râler et pourtant via mutu déjà en danger et ozo batte que ozo bimisa na ko mi mamutu na kufa parce que yebite yo zo le bara pour loba yo zo le bara pour loba yebite c'est ça ba bolingo batu mabala batu bakota bikotela mwanzate surtout ya batu minene surtout ya batu bakombo surtout ya batu makambu bato to yebi mukili mombe yebi ke bazana makambu to pe bana bazana makambu ngai na se réserver belé parce que tu es bipébélé. La minute yo, tous a besoin ya vie d'âme. Bible lui, celui qui souffre a droit à la compassion de son frère, même s'il abandonne les droits chemins. Vie pétage to ebi na maramunaye, azana maramunaye, mais il n'y a le bâti et le lot soit certifié na itawana, des photos souhaiter les malheurs non. Naza parmi bateau yo, tous souhaiter ba rétablissement et de nilesi. Nzamba sale grâce à se ressaisir kaka zo melanzela nzambe. Bonjour ma sœur, bonjour mon frère. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Pasteur Daniel Watson de l'Église de la Trinité du Dieu Très-Haut en Afrique du Sud. J'informe la population de l'Afrique du Sud, nos frères et sœurs, que nous avons un grand événement intitulé Votre entrée, votre triomphe. Cela va se passer le 15 et le 16 novembre ici à Johannesburg, plus précisément dans la ville de Germiston. Ne manquez pas, vous pouvez voir le numéro de téléphone sur l'écran. Votre entrée, votre triomphe, c'est un événement annuel, oui, que regroupe les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, ok? Il y aura vraiment une concentration des dons du Saint-Esprit. C'est pour la délivrance, c'est pour des prophéties, et c'est pour la guérison de notre corps, âme et esprit. Ne manquez pas ce jour-là, venez avec votre famille, venez avec les enfants, venez avec votre femme, venez avec tout le monde, votre frère, votre sœur. Jésus-Christ de Nazareth, il va délivrer. Il va délivrer. Regarde bien ma sœur, mon frère. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth t'aime. Regarde comment il est en train de délivrer. Il est en train de oindre une sœur. Regarde le frère ici en bas. Il est en train de délivrer. Regarde cette sœur de l'Australie. Il est en train de délivrer. Cette sœur de l'Australie. Il est en train de guérir. Elle a témoigné un grand témoignage dans notre chaîne YouTube. Quelle est ta situation, ma sœur? Quelle est ta situation, mon frère? Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelle est ta situation, ma sœur? Quelle est ta situation, mon frère? Jésus-Christ, regarde bien, commence à toucher, commence à toucher au nom de Jésus. Opération du cœur, opération du veine, opération du veine, opération du veine, opération du cœur, opération du cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui Seigneur. Oui, Seigneur. Regarde l'homme de Dieu, il ne touche pas. C'est la main du Saint-Esprit qui touche le frère. La maladie est partie. Regarde comment il va se réveiller. Il se réveille avec la guérison.
Il se réveille avec la joie. Les douleurs sont parties. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Yes, speak. Parle. What's happening? Yes. Qu'est-ce qui ne va pas? Il regarde, il vérifie le corps. Il vérifie le corps. Il n'y a plus de douleur. Merci. Oh, Hallelujah. alléluia. Il n'y a plus de douleur. Yes. Il n'y a plus de douleur. Regarde bien ma soeur, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Il t'aime, ma soeur. Il t'aime, mon frère. Rien n'est impossible à celui qui croit. Toi, tu crois. Rien ne sera impossible à toi. Viens seulement le 15 et le 16 novembre avec ta famille. Tu m'appelles pour faire des arrangements, ma soeur, mon frère. Tu m'appelles pour faire des arrangements. Ne manquez pas, ma soeur, mon frère. Ne manquez pas. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Il t'aime, il t'aime, mon frère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ici, l'Éternel Dieu est en train de délivrer cette sœur. Cette sœur est en train d'être délivrée. Oui, l'Esprit est là-bas au Malawi. L'Esprit est là-bas au Malawi. Mais l'Éternel Dieu délivre la sœur. Il délivre la sœur de l'Esprit mari de nuit. De l'Esprit mari de nuit. Son témoignage est dans YouTube. Vous pouvez aller dans ma chaîne YouTube. Vous tapez Malawi dans la boîte de recherche. Vous trouverez cette sœur en train de témoigner. Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Oui, il est bon, l'Éternel Dieu. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Je t'attends alors au rendez-vous le 15 et le 16 novembre 2025. Veuillez m'appeler pour faire des arrangements. Veuillez venir, s'il vous plaît. On va prier ensemble. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, il ne vous a pas abandonné. Il est là. Il attend seulement que tu comprennes l'heure, c'est-à-dire l'heure appropriée, le jour approprié pour ta guérison. Oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose. Maintenant, ton heure est arrivée, ma soeur, mon frère. Ne manque pas de venir. Ton heure est arrivée, ma soeur, mon frère. Ne manque pas de venir. Jésus-Christ de Nazareth, il t'aime. Alléluia, alléluia. À très bientôt, à très bientôt, à très bientôt. Appelez-moi pour faire des arrangements. Si vous n'avez pas de place là, il faut vivre. On va faire des arrangements et vous trouverez des places. Le 15 et le 16 novembre 2025. Jésus. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.